Bandeko Tomituna kapeto banda komituna. Pourquoi centimètre na tigre bazolanda toujours Karine balingi kolanda toujours Karine et tant que la baronne azana ba ex musus. Mais pourquoi mi balewana balanda kapenza sans koyoka soni moto toazo bake bazolanda eloko nini salaka nayebi tokoloba balela Karine mokonzi makasi nayebi misusu wana pe ba oyo balela Karine mokonzi makasi baza pe ebele. Mais pourquoi et pour que mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandone mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mibale oyo nazotanga tigre na oya biso centimètre bon oya bango po oya biso aza papa eka. Alors mibale wana bango baza lokola ba misusu mais nazolobela nanu bango bamona la baronne avant ata balobaka bayebi ete ba interesaka makambo internet te mais bamona ye avant la baronne amona bango balula la baronne avant la baronne azala na bango sikoyo tangu nde bazalaki na la baronne bamonaki yango baganye loterie. Alors tangu la baronne amemi bolingo ndenge amemaki na bango bamonaki bango nde baroi eza par hasard te bango bakutaka cher bango baza betoile bango baza baponami ndenge kaka bino mingi bokoma koloba boza ba David atoza mwana mwasi kaka David ndenge bango bamonaki bamisusu pe tango mosusu me nazolobela kaka bango mibale sikoyo kovivre na la baronne elobeli ya la baronne kovivre bolingo na mobali bango batali ba ex o babima na bango batali la baronne balobi te ba ex na biso bango nde biso tobandaki kokanisa ke baza bayuma nzoka nde ba ex na biso bazalaki bien yuma eza nde oyo la baronne donc bamona la baronne yuma. Pourquoi? Pour la baronne azolakisa bolingo la baronne azovivre vie normale bango bazolota. Alors tangu bakabwani na la baronne bamona kango neti black balobi aza yuma biso toza ba roi
tala ntango tovivre na ye tocompare na baex différent. Mais alors ntango bakomona la baronne modèle azomema vie sans bango baye comprendre que bango nde bazalaki bayuma bakebere bampendre bantusa banyangundu badungurus bakombo nyonso bango. Alors barevoltaka sikoyo ntango barevoltaka bakomaka na kanda moko ya kosakana te na kolangwa ya bolingo. Nsima nango bakokende koluka basi mosusu to kozongela basi ya kala. Alors ntango bakendeke wana susu problème ye eza neti la baronne abetaki bango tonga moko ezosala befe na befe. Ntango bakomaka na basi ya kala ndenge tomonaki Centimètre alakisi Sandra Moluba mokele gangi meminga papa robo na bangaki Nathalie mwana beauté na comparé na la baronne alobi te ata la baronne na beauté mwana oyo namona leki na beauté. Alors Centimètre amoni ezo manqué makambo ebele. Pourquoi? Parce que la baronne aza mystique. La baronne aza kaka la baronne pièce unique. Donc moyen Centimètre amitia na place ezate. Sandra Moluba asala nyonso mazomona la baronne aza unique. Mais ndenge nini na ko récupérer? Mais c'est trop tard. Ndenge moko kote oyo pe tigre même likambo même vertige bamonaka. Siko mpona loba na bino po bo comprendre bien. Bango ndenge bazalaka wana tigre na Centimètre basi basala calcul ya ba ex na bango banda babotama tina mukola lelo. Donc o babima na bango avant la baronne na après la baronne. Sikoyo bamonaka oya leki la baronne azate. E suki kaka wana te bamonaka oyo akoleka la baronne azate. Na pebi kaka wana te bamonaka oyo akotia vie na bango à l'aise. Mitema na bango kimia. Pe akopesa bango joie de vivre la baronne. Mais bandeko esili. Évité. Oyo kaka penza évité. Nazolo bela évida badite. Évida badie koko sila. Lobi nango okosomba so évida badi mususu. Okosilisa badi. Mais oyo évida bolingo. Évité. Bango ndenge bazalaka wana. Tigre. Centimètre. Bokoko zoye. Bobalise na Beyoncé. Akoloba na ke Beyoncé. Aleki la baronne. Mais tango akozalaka na ye. Akomona non. Naza heureuse te. Joie de vivre zate. Na mwasi akomona ke. Naza na mobali. Maza ayer. À les coups de sabot. Donc, na lingina kende lisusu boy. Mi bale wana. Tigre. Na Centimètre. Bakoki kokoma. Tina kimukolo. Bakoko sel. Na lobi bien homme selite. Koko sel.
bakotikalaka kobala te. En plus, bino bandeko basi, soki lelo tigre alingi yo. Centimètre alingi yo. Yeba, azomona kaka vide. Baza na difficulté pe bakoza na difficulté po avoir na mwasi ndako moko surtout engagé en couple. Non. Bango penza nazolo belakaka bango mibale po bango mibale baza na media. Tanga musuba misusu pe neti bango bazali. Eza pe na misusu bakmona ke mwasi lokwa la baronne nazangi ye me bakoka kosala vie na bango na basi bazwa baza pe en couple. Me mibale oyo bazo riske na kotiela bango point na vie te, virgule pe na kotiela ngai te. Bon, na tieli bango point d'interrogation. Moko pete, mibale, point d'interrogation espagnol. Moko elala na se, moko etala likolo. Pamba te, awa, mibale oyo. Bato liboso na mukili bakobenga, bakoko sel. Nazolo baba koko mungwa te, sel oya mungwa te. Bakoko bango moko. Do batikala ko bana te, tina ki mubange bako koma. Bon, na ebiki na mukilo yo, bakoko sel baza deja, batikala ko bana te. Bino na ebiki na te, je suis de cœur avec vous. Menga nazolo pela oyo mibale centimètre na tigre. En tout cas, bakoko selembao sel yasir. Pona nani bango moko, pona nani susu. La baronne aza unique. Yo oza unique. Yo ozolandanga. La baronne nde oui aza unique. Oh, bokoma ba David bino nyos. Na ba lettre Y, double Y. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Atumusu na TikTok ya ke pato te pa je pa pato na mali. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà ba ben ba ben on la salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga, mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi zambe allez o kaleso na nga na uto nika donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yeli mama osala aye na lingi kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.